Ladies and gentlemen of Facebook, YouTube, Meta, all the social media that we use. This is Professor Yalengi coming to you again live from New York City. As usual, I come to you, I start by saying hello to you and by giving you some of the information that details the crimes committed by Rwandan Tutsis in the DRC as well as in their own country in Rwanda. So today I'm going to give you an article that I gave you before, just as a reminder. The title of it is Crimes Committed by Kagame and the RPF. Crimes committed by Kagame and the RPF. That's the RPF stands for Rwandan Patriotic Front. Or you can find it on if you Google it, and it came out in a magazine called The Rwandan. Please read it and please understand what we are struggling as Congolese to free our country, that the Tutsis, the Rwandan Tutsis, have taken over and control, and they continue to commit a Holocaust that has up to now killed over 13 million Congolese, and is still ongoing. Thank you, ladies and gentlemen. Now I'm going to speak to the Congolese people. Mbote batata ba mama bandeko bana mama Kongo Zaire, mbote yambuta matondo mingi sinale baninga bokota. Alors, professeur Yalengi na yeli susu na da partir à New York City, bato ba komona ngamba la liboso. Tozali na New York City, telefone na biso ezali wana boza komona ngo. Eza na WhatsApp. Donc soko utiliser yango soko mbala na yo liboso o komeli biso. Bon. Alors na yeli susu epa na bino bandeko bana mama Kongo Zaire na bandela kana beta katolo na lobaka na yaka na présence na bino na yaka kosola na bino na kombo ya Yesu Masiya. Oyo azali sauveur pe seigneur na ngai, azali mobikisi ngai, mobateli ngai, mopesi nga ngolu. Oyo azali kosala ekenazwa ngolu pona koya liboso na bino lelo. Ndenge na yake pa na bino. Donc, principe to salelaka ezali to lobaka tango nyonso ke tata to mama to mwana elenge to mokolo to mobange ya Kongo Zaire. Oyo ezali mwana ya Kongo Zaire, mama Kongo Zaire. Na moya lelo bandeko na ngai okoki kotia eloko moko liboso na moto na yo te to na etumba na yo excepté mama Kongo Zaire. Donc na mokolo lelo tokotia makambo ya tribu pembeni, tokotia makambo ya langue pembeni, tokotia makambo ya famille pembeni, tokotia makambo ya biloko tozana yango pembeni oyo tozangi pembeni, tokotia makambo nyonso il faut ezala focus na mama Kongo Zaire po ete tobundela mama Kongo Zaire, tobotela ye mboka ba Rwandais Tutsi po ete mboka na biso ezonga na maboko na biso, po ete tokoka kobongisa mama Kongo Zaire pe to sepela na yango, to profite na yango na nyonso oyo mama Kongo Zaire azali na yango pona biso bana na ye. Donc principe to salelaka yango wana. Alors lelo poto banda ndenge na saka tango nyonso na kotiela bino liboso nzembo oyo eza na motuya na mokolo ya lelo oyo bino na ndimi ete bokosepela bo tolanda. Ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Déterminé, on est déterminé, déterminé à chasser les frappeurs. C'est terminé, le peuple est déterminé, qu'il veuille ou pas, qu'il pleuve ou pas, leur fête elle doit terminer. Déterminé, on est déterminé,
déterminé. Mukono comme Kono, l'union fait la force. On veut du pragmatisme, on ne veut pas de la farce. Il a déjà sacrifié le Congo. Il veut encore un autre mandat, il est les Bongo. Kivu, Goma, Buna, Ghana, Beni, tous en danger. On a marre de ses promesses, le peuple a dit qu'il doit dégager. Ceux qui bossent là qui bien, bah Evre Bilembo Koloba na place na bino. Mais pourquoi Bokomi agité na souka? Pourquoi Bokomi bilobela? Pouvoir eza baluba. Biso tokomi baumbu na bino. Bokanisi ke baluba nyonso bazo soutenir médiocrité na bino. Non, 18 000 voyages pour nous ramener Jean-Claude Van Damme. Obsédés par les postérieurs, ils ont ramené Edoxy. Un parcours scolaire douteux, un faux cursus académique. Au pouvoir ils ont goûté. Ils sont devenus machiavéliques depuis qu'ils ont débuté. Aucun projet agronomique, des va-et-vient dans l'espace, que des voyages astronomiques. L'armée, la justice, les églises tribalisées, la presse, la police, elles sont instrumentalisées. Les trésors publics et caisses de l'État sont dévalisés. Les enseignants, les opposants, les prêtres sont diabolisés. Déterminés, on est déterminés. Déterminés à chasser les frappeurs. C'est terminé, le peuple est déterminé. Qu'il veuille ou pas, qu'il pleuve ou pas, leur fête elle doit terminer. Déterminé. On est déterminé, déterminé à dégager les jouisseurs. C'est terminé, le peuple est déterminé. L'échec est grave, un bilan nul, leur fête est terminée. Ils ont pris en otage les lois là-bas entiers. Dim, perdième dot, cadeau, famille, tu sais. Pour conserver son fauteuil, elle est prête à tout, elle. Parquet, justice contrôlée par Christian, tu sais. Tunaweza kubishisa mu royaume ukisema bana kutumia badogo kila siku makelele na marenyo ni kusema tushe bakubwa na badogo soki osakami tokotika la mopigiliki tokobunda tokobeta mbunda mtigitiki tumtigitiki mumbunda jekamene machipisha katuba Kenya. Nos frères tués à Goma par ces soldats. Génocide en pleine journée, la terre de l'Est est soldée. 43 jeunes de l'UNAFEC abattus en pleine journée. Ils ont acheté les silences du parti moyennant quelques postes. À bout pourtant ils avaient tiré sur mes frères valeureux. On ne va jamais l'oublier, on ne va jamais se taire. Tukunaishi maisha mundeni pakuria paka tukongole. Tutachakula shiule tunapenda wa kupanguza machozi bakongole. Mukifa bokala mouche tout est bien la bicha. Tunekala kimya munafya kwa buse. Banami pakichi meleo munanzo bicha. On n'a plus encore ce talent de s'amuser. Déterminé, on est déterminé. Déterminé à chasser les frappeurs. C'est terminé, le peuple est déterminé. Qu'il veuille ou pas, qu'il pleuve ou pas, leur fête elle doit terminer. Déterminé, on est déterminé. Déterminé à supprimer la royauté. C'est terminé, le peuple est déterminé. On veut un chef de l'État, pas un roi ni un chef de tribu. Pouvoir na biso baluba yo muswahili kanga munoko na yo soza muluba ite kanga munoko na yo ya pouvoir na biso baluba pouvoir na bino baluba yo muswahili ko vote Chilombo te yo mukongo ko vote Chilombo te yo mutekwate ko vote Chilombo te yo mutakatanga ko vote Chilombo te ba omesana nango pouvoir na bango ba ko se vote bango moko balobi campagne bandi quoi campagne bandi. Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Mouto Azonyo Kolangai n'a pas ça sous 5 ans à continuer Onyo Kolangai, sincèrement. Non. Alou ta continua, infrappa. Voilà. Batata ba mama bandeko bolandi wana nzembo déterminé par ndeko na biso infrappa. Boyoki maloba ya Félix Yemoko. Bon, donc, bon, moni contexte nini nzembo asali yango. C'est-à-dire que biso ba Congolais, biso bana ya Congo Zaïre, tozali 450 tribus. Donc, il faut biso nde tobundela mboka na biso parce que Félix ne bomoni tosi tolakisa yango tolobela yango awa mbala ebele que Félix aza kosalela aza mongamba ya Barwandais Tutsi ndenge na expliquaki bino bango nde baza kosala ke
batombola baluba na mwa baposte ya mike mike baliaka mwa mbongo pona ete baluka kokabola bakongolais entre bango na bango sia batombola mwa tribu moko comme ça bakongolais basan prendre na tribu wana pendant que bango batuti bavandeli biso bango batuti bazokontrole Congo. Voilà, eza na sens wana totie nzembo wana déterminé, c'est-à-dire il faut la déterminer non seulement pona koluka kobotola mboka na maboko ya Félix, mais ndenge tolobaka to expliquer kaka Félix azali outil, azali eloko oyo batuti baza kosalela. Bon, ezali na contexte wana, mais titre na biso ya lelo nalingi nalobela likambo ya batuti. Tote titre tolobi liloba moto bana mama Congo Zaire etumba ya monene ezali batuti, ezali contre batuti, ezali mindele te. Etumba ya monene ezali batuti, eza contre mindele te. Batuti nde bavandeli biso. Donc na sens wana nde yango toye lelo mpona kosolola na bino. Bon, liboso na kota na sujet na biso nalingi na tanga kaka quelques bandeko oyo bakomelaki biso na chaîne na biso ya YouTube, ndeko Norbert Muntu matondo mingi okoti namoni bandeko bobandi kokota mwa mingi bo signale pe baninga bakota pendant que toza kosala émission po tozosala ngo live. Donc bamusu bakolanda après. Alors mama na biso Ana Madund akomelaki biso asepelaki na prière oyo tosalaki na émission eleki oyo botali yango nanu te, botala émission na biso elekaki tolobe tostiaki nzembo ya Bob Elvis oyo ezalaki ma prière. Mama Ana Madunda asepelaki na yango pe asengi torapelaka bandeko libanga ya David mo livre rouge na biso tokolobela yango lisusu lelo moke. Mama Ana Madundu matondo mingi ndeko Ngekinde Dwaze mape akomelaki biso aye pona ye alobi ke nzembo wana ya Bob Elvis oyo tosalaki ma prière pona ye alobi ke nzembo wana la chanson a tout dit selon ndeko na biso Ngekinde Dwaze matondo mingi. Ndeko eloko pe akomelaki biso alobi toza kosala toza kosambela, sadi ndenge tolobaka ke tozali kosambela tozali kobunda tozali kosambela. Boye alobi na version mosusu alobi c'est notre devise. Oui, il faut tosala yango mibale, toza kosala toza kobunda en même temps toza kosambela, parce que bandeko na ngai bana mama Congo Zaire oyo yo olobelaka kombo ya Simon Kimbangu ezali ayaki awate comme Simon Kimbangu ayaki te lokola politicien, ayaki te lokola mufiti moko boye asalela mindele to asalela tribu. Simon Kimbangu nzambe nde mutatindaki, Jésus Christ mutatindaki ye, yango ayaki ko prêcher libération ya mutu muindu. Donc yango wana prière ezali parce que faut tokotela pe tobundela mboka na niveau spirituel. Donc yango wana tolobaka te toza kobunda toza kosambela toza kosala ndenge ndeko loka lobi toza kosala toza pe kosambela. Donc yango wana faut tosala yango mibale. Donc moi ba commentaire ka misato bandeko misato wana na tangi moi ba commentaire na bango batiaki na chaîne na biso ya YouTube. Donc ceux qui bolingi boko tia pe ba commentaire na chaîne ya YouTube pe na Facebook na biso ceux qui bolingi botia ba commentaire. Lelo natalaki te Facebook mais mbaleko ya avana ya liboso na bino na kotala ngo ceux qui bandeko batia ba commentaire pona na signale yango. Bon, tokota na vif ya sujet na biso batata ba mama bande. Pona nini tolobi ete etumba na biso liboso eza contre batuti. Bandeko na ngai bana mama Congo Zaire na loba awa mbala nyonso na lingi nazongela ngo lisusu po
tokomi na ntango oyo ezali ke soki biso bakongolais toza distrait, soki biso bakongolais zairwa toza distrait, batuti bakozwa mboka bavandeli biso libela. Nazongela ngo lisusu. Soki biso bakongolais toza distrait, biso bakongolais zairwa toza distrait, batuti oyo bazwi mboka na biso. Bakovanda na mboka na biso libela, bakoprofite na richesse mboka na biso libela, donc biso bakongolais bakolo mboka tokokoma lokola bangamba, tokokoma lokola second class citizens, donc ba citoyen ya deuxième classe. Première classe ekozala ba Rwandais Tutsi. Na zongeli kopesa exemple ya Uganda. Uganda ezali na maboko ya ba Rwandais Tutsi depuis 1986. En tout cas, na banda déjà kolakisa bino mwa ba photo oyo na lakisaka mbalebe mwa ba mission eleke. Oyo loaki banani bazo contrôler mboka Congo Zaïre. Batata ba mama bande. Bomoni muto oyo na gauche wana. Bino mo bo reconnaître Kagame, bo reconnaître Hippolyte Kanambe na kati. Botali boso bomoni oyo aza na gauche. Ezali muto oyo ba Congolais ti lelo babengaka Museveni, Yoweri Museveni. Azali Ugandais te. Azali un Rwandais Tutsi. Azali un Rwandais Tutsi. Kombo na ye ya Tutsi ezali Yoseri Tubuhaburuwa. Ye na Kagame wana bozomona na droite. Bakotaka na Uganda na ba 1959, 57, 59 tango basalaka élection, donc basalaka élection na Rwanda. Bon, puisque Bahutu bazalaki majorité, nasi na lobela yango awa. Puisque Bahutu bazalaki majorité, Bahutu ba remportaki, donc ba remportaki pour décision ebimake Rwanda ekozala lisusu na royaume te. Ekozala lisusu na royaume te ekokoma démocratie. Puisque Batuchi bazalaki ko contrôler Bahutu, Batuchi mingi bakimaka. Kagame na Tubuhaburuwa bakimaka bakendenge na Uganda. Ndenge Batuchi bayaki na Congo na biso. Tango bake na Uganda, bazalaki na plan. Balobeli plan na bango balobi. Biso, eloko liboso toko sala, toko boto la Uganda na maboko ya ba Ugandais. So ito boto li Uganda na maboko ba Ugandais. Après, tokoya tokozonga awa, tokoya tokozwa Rwanda na maboko ya ba Hutu. Soki to botoli Rwanda na maboko ya ba Hutu. Après, tokokende kozwa Congo, RDC Rwanda ezalaki Zaïre, tokozwa yango. Soki tozwi Congo, après, tokokende kozwa Tanzanie. Après, tokozwa, après balobi, tokokomisa ba Bantu nyonso ya Afrique centrale. Bangamba na biso Batuchi. Biso Batuchi toko contrôler ba Bantu nyonso ya Afrique centrale de l'est à l'ouest. Yana balabaki ba okende kozwa Tanzanie pe après Congo. Donc basali bandaki na Uganda, botoli Uganda na maboko ya ba Ugandais. So bomoni monene ya Uganda, bomoni monene ya Rwanda, bokomona ke Rwanda eza muke, bomona monene ya mboka na biso, bomona bokotala Rwanda, bomona ke Rwanda eza muke. Ndenge nini une petite minorité ya Batuchi oyo même na Rwanda bango baza une minorité. Bazwa Uganda ba contrôler yango. Après bazongi na Rwanda, bazwi Rwanda bakoza ko contrôler yango.
abaye na Congo bazui Congo RDC ezali un pays continent bazoko contrôler yango ndenge ni pa quelle magie bande komingi balobaka no pa mindele fo bazana sima na bango mindele bende baza kotinda bango baza kosala ya ba mindele ba preuve eza kolakisa ndenge wana te bandeko na ngai il faut kotika biloko wana kolobela biloko wana ba preuve eza kolobela eza kolakisa ndenge wana te ba preuve ezali ke ba Rwandais tuchi bazali na stratégie ba développer une science ba développer une méthode oyo ezali ke ya kobotola batu ya kokontrole batu oyo babengaka ubwenge. Donc c'est une koloba ke batuchi baza lokola virus osoko tali virus eza munene te bino moko boyebi ke virus eza munene te virus eza muke. Donc virus eza muke, mais qu'est-ce qui se passe avec virus esalaka nini? Virus eza muke ndenge kaka boyebi par exemple virus ya sida, virus ya ba maladi nyonso boyebi oyo epesamaka na virus soko tali virus na miso boye ko komona ngo te mais eza koboma bato eza kosilisa bato. C'est ça les Rwandais tuchi baza lokola virus. Pourquoi? Baza muke mais bake na Uganda baboteli Uganda na maboko bankolo mboka ba Ugandais bavandeli bango bazoi na Rwanda babotoli Rwanda na maboko ya ba Hutu majorité baye na RDC Congo Zaïre babotoli mboka na biso na maboko ya ba Congolais bavandeli biso. Alors virus a utilisaka nini? Virus a utilisaka bilia oyo yo oza kolia na nzoto na yo. Virus edepandaka na ote oyo na mutu oyo ya akoti na kati. Virus akovanda na kati na ye akolia biloko yo zolia akovivre a partir ya ba énergie na yo a partir ya bilia na yo ye akovivre. Donc même chose ba Rwandais tuchi basalaka. Science oyo bango ba développaki otolobaka babenga bango moko babenga yango ubwenge. Bapesa définition batata ba mama bandeko nazongelaka ngo mbalebele na kolobaka définition Rwandais moko aza na France ya kufina note Musabimana Rwandais wana aza na France apesaka définition a lobby ubwenge na français eza na moko te ko définir ubwenge. Pona ko définir ubwenge batata ba mama bandeko il faut utiliser 7 mots. Biloko 7 na français soko sangisi yango nde obandi ko définir ubwenge. Ba mo wana eza nini? Mo ya liboso ezali intelligence. Mo ya mibale ezali mensonge. Mo ya misato eza ruse. Mo ya mine ezali malinité. Ya mitano ezali duplicité. Sixième ezali dissimulation. Septième ezali fourberie. Donc ce que je ba 7 mots wana osangisi yango nde obandi ko comprendre ubwenge wana, c'est-à-dire batuchi baza kosalela yango pona intérêt ya mindele te, baza kosalela yango pona intérêt ya batuchi balingi ba créer o babengaka imatuchi basalaka plan wana na Washington te, basalaki plan wana na Paris te, basalaki plan wana na Allemagne te, basalaki yango na Angleterre te. Plan wana ezalaki plan ya bango moko. Ya bango moko batuchi bango nde basalaki plan wana. Basalaki plan wana pona nini? Basalaki plan wana
po ete bango bakoka kokontrole bantu nyonso na Afrique centrale de l'est à l'ouest. Plan ya batuchi yango wana bakoma yango et puis baaplika yango kobana na Uganda baye na Rwanda bazwi mboka na maboka wa Hutu. Lelo oyo ba Hutu baza majorité na Rwanda, mais baza na pouvoir te, baza na position ya pouvoir te, bakozali ata na ministère moko te baza ko contrôler. Na Uganda Museveni o bozo benga Museveni donc Yoseri Tubuhaburua armée sécurité nyonso ya Uganda eza maboko ya batuchi. Na politique pesa ba position mingi ya politique ya basi o baza ba vrai Ugandais, mais malgré que bayebi que batuchi nde baza ko contrôler mboka na bango, bayebi que bakoyi koloba te batata ba mande soki olobi babomi yo na Uganda yo za Ugandais oza Ugandaise okoki ko dénoncer batuchi te soko dénoncer bango babomi yo nekaka baza ko baboma ka Hutu na Rwanda ndenge baya na mboka na biso baboma ba politicien na biso baza ko continuer ko boma ti lelo oye komi plus de 13 millions to komi 15 millions peut-être pona ni donc elingi koloba ke biso ba Congolais bazairwa après que batuchi ba ozui Uganda bazui Rwanda baye bazui Congo sika oyo bazali ko travailler na phase finale oyo phase wana eza koloba ke batuchi baluka ko éliminer biso ba Congolais oyo baza ba politicien bazali mikonzi na armée bazali baza na ba business baza na ba position minene ba éliminer bango nyonso comme ça ba remplacer ba position wana na ba Rwandais tuchi. Dès que basali yango soki phase oye sili batata ba mama bandeko donc yo Congolais okoma mopaya na mboka na yo Congolais zaïrois congolaise zaïroise okokoma un sous-homme une sous-femme na se ya makolo ya ba Rwandais tuchi phase baza ko travailler na yango nde yango wana phase oyo eza exemplifié na nini nani aza ko contrôler mboka ya Congo Hippolyte Kanambe après avoir éliminé Laurent Désiré Kabila en 2001 Hippolyte Kanambe avandaki na pouvoir na ba Rwandais tuchi bazo ko contrôler jusqu'à de 2001 à 2018 depuis 2000 à 2018 Hippolyte Kanambe pour la pression ya batu na misala biso tout salaki na mboka na à l'étranger Hippolyte Kanambe batuchi ba binisaki stratégie ya sika comme ils ne veulent pas de Hippolyte Kanambe celui que vous appelez Joseph Kabila bakendeki koluka un Congolais oyo azali o babengaka un bon à rien un idiot un sans éducation un sans musala donc sans éducation sans profession bake kozwaye oyo bayebaki kaza jouisseur alingi viva alingi masanga azalaki kutu kosala biloko illégal na poto kuna azalaki chèque donc baza kosala ba faux chèque ndenge moko aloba il vivait aux dépens des femmes bake kozwaye pona kombo ya tata na ye Tshisekedi bake kozwaye balobi tala toyokana biso tokopesa yo position wana yo okoki kosakana na lare ndenge olingi okozala na titre ya président okotambola mokili mobimba mais seulement makambo ya Congo yo okoki kosala eloko te eloko nyonso yo kosala biso bato koyebisa yo non seulement basali dili wana mais en même temps bakotisi ye
na kisatanisme. Donc bakotisi ye na biloko na bango ya spirituel. Yango wana mokolo apretaka serment motu nyonso aza congolais ayebi oyo alobaki akoservir metira bolandaka yango bino nyonso tolekisa yango ezali na video bokende kotala. Donc batuchi bazwi ye batie ye wana. C'est-à-dire que depuis 2019 ti lelo oyo Félix aza wana pona ba Rwandais tuchi balingi azala wana. Eloko nyonso Félix aza kosala yango pona ba Rwandais. Alors banani o baza ko contrôler mboka na biso. Donc ce sont des Tutsi. Ce sont des Tutsi batata bamama bandeko. Batuchi wana bazali oyo misato bozomona wana Yoseri Tubuhaburua na gauche, Hippolyte Kanambe et Paul Kagame. Donc pona biso ba Congolais sikoyo soki to comprendre yango. So to comprendre yango ndenge par exemple Honoré Ngwanda abane koyebisa biso. Abane ko prêcher. Alobaka ke mwana wana Félix so bo plaqué ye na mabele bo kanga ye na mabele bo kangi ye bo mateli bo botoli ye fungola oyo ya lukuta ba pese ya Congo. Bo longola ye wana parce que mwana wana nde ako faciliter dernière étape ya tuma ya mboka ya Congo pona batuchi ba vandela biso. Qu'est-ce que Félix fait? Félix aza ko sala ke ye batuchi d'abord batuchi baza ko sala basala ki plan na ebisa ibino ba kotisa ba luba na bisika nyonso bakosa ba luba na bisika nyonso siko ba Congolais ba tombokela ba luba ba Congolais batalaka ba luba panako bango batuchi ba vandeli mboka. Ezali stratégie ya obwenge lakisa bango montagne pendant que bino boza ko s'occuper na belanga bango batalaka montagne. Lakisa bango banyama oyo baza kolia pembeni ya ebale olio laksa bango ebale. Donc c'est ça la dissimulation. Ezali mo ya ba définition ya obwenge. Donc Félix batiaki wana pona wana. Alors tango ba Congolais bazolobela politique, bazolobela baluba, bazolobela Félix. Batuchi baza kozwa vanda na mboka, baza kota na mboka, baza bandeko na ngai. Depuis 2001 na Oyeb Sabino na lobela yango, à partir de 2001 batuchi bakotisa batuchi awa na États-Unis des dizaines de milliers. Oyo bazwaka statut ya ba réfugiés awa bakotaka awa comme ba Congolais. Na sala ngone émission na 2001 tangu wana président ezalaki Bush oya mwana mutu azalaki ministre affaires étrangères Colin Powell oya noir américain azalaka général asalaka nini asalaki plan pona ba Congolais o bazali déplacé na est ya Congo baria kabazwa mikanda awa comme ba réfugiés. Nakutanaka na ye lisusu après avant kufa na solaka na ye a regretter makambo ya Congo comme ya zaki so na pouvoir te na l'Rwanda. Mais na 2001 rappelez-vous que na 2001 ba Tutsi Hippolyte Kanambe ba bomi Laurent Désiré Kabila. Maintenant tango Hippolyte Kanambe ba tiena pouvoir abengisi barubero abengisi tous les Rwandais Tutsi bazaki na est bazongi na Kinshasa. O boloba oyoka balobaka ono Kanambe asaki réunification ya Congo. Asaki réunification ya Congo te bitumba esilaki parce que na 2001 babomi Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui s'est battu pour na kobengana batuchi bazongi na Kinshasa, alors mboka ezongi mobimba na maboka batuchi. C'est ce que les Tutsi avaient fait.
Alors tango Amérique asali plan wana comme biso na Congo gouvernement ekomaki na maboka ba Rwandais tuchi basali document ya lokuta bapesi États-Unis mpona koloba ke la plupart ya bato baza déplacé na este bazali ba tribu ya batuchi baza ba tribu ya babani ya Rwanda baza ba tribu ya Banyamulenge balobaki kutu wautu te donc ba tribu wana nde yango mutu ezali déplacé na este kuna donc bango nde baza ba congolais wana nde batuchi on prenait les Tutsi batia bango na ka moko boye na Rwanda kuna ou bien na Uganda après ale bapesi bango mikanda bakoti alokwa ba congolais bana wana bakotaki depuis kobanda 2001 ti lelo oyo bango bazokota bazokoyekola classe batata bango mandeko plan ezali ebele basi babandi deja kozonga na Congo babandi kozonga deja ebele na Congo na este kuna bakozwa misala bakotepesa bango ba poste bazokozwa misala pona nini pona koluka ke soki bana wana na bazwi ba poste nyonso ti kuna moko na bango koma président ya Congo bavandeli biso libela ndenge koma na Uganda. Voilà pourquoi toza koloba ke ba ennemi na biso ya liboso ezali batuchi eza mindele te. Les mindele ne savent même pas. La plupart ya ba mindele ba gouverneur tololo ba gouvernement bayebi te ke batuchi bavandeli biso na mboka ya Congo. Bayebi ke y a des Tutsi à l'est, bayebi ke y a des Tutsi oyo baza kosala ba business kuna à travers le Rwanda et l'Ouganda pona kozwa minerai na biso batekelaka bango. Mais ils ne savent pas que le Congo au Congo est contrôlé par les Rwandais Tutsi. Ba Tutsi basoki baza kokosa bino ba kokosa oh voilà lelo yo Félix aza mutu américain, Félix aza mutu boye parce que c'est tout qui contrôle Félix et Félix aza mutu américain te bosi boyoka Félix babengisi na Maison Blanche bosi boyoka babengisi na Maison Blanche ba recevoir rien comme président non. Donc batuchi bazali na plan yango wana biso tolobi ke esengeli to dénoncer par Rwandais Tutsi etumba na biso liboso eza na batuchi parce que soki to dénoncer bango te soki to luki to botela mboka na maboka batuchi te ekozala pasi. Livre libanga ya David oyo tobimisaka bomoni couverture na tie wana oyo tobenga libanga ya David ezali livre oyo ezali kolobela ete Hippolyte Kanambe azali Joseph Kabila te azali Rwandais Tutsi azali Rwandais Tutsi mwana ya Christopher Kanambe tata na ye na couverture ba photo za wana mama na ye Marceline Mukamuguje. Memboka ya Congo lelo ya vanda comme Congolais batata ba mama bandeko toza kozela nini ya zonga président lisusu hein? Parce que au Congo on les traite comme azali Congolais, ancien président sénateur à vie azana ba domaine azana ba domaine partout au Congo ba île et tout ça là avanda ye aza Tutsi aza Rwandais Tutsi sikoyo biso ba Congolais tovandi se wana ba soit déjà ba konzi ba ya Congo ba kokanga yete ba kokanga Ruberwa te ba kokanga ba Rwandais wana baza kuna te même Sama Lukonde wana hein nalakisa bino déjà makamba Sama Lukonde ke Sama Lukonde azali Rwandais Tutsi. Sama Lukonde ye wana aza Rwandais Tutsi oyo tango azaki na Canada azaki na identité ya batutsi tango ke Hippolyte Kanambe abengisi ate soki na Jekamine kuna akomi Congolais. Donc biso ba Congolais tovandi Congo tovandi ba sorti za politicien Congolais bazo benga Hippolyte Kanambe Joseph Kabila bako benga Hippolyte Kanambe Joseph Kabila ancien président
sénateur à vie. Un ennemi, oya vandeli bino, oya boma kuta mona ki video moko makamba chebe ya wana. Hippolyte Kanambe aza wana ba exposé ba pesi ba preuve que Hippolyte Kanambe muta nde atinda ka ba boma chebe ya. Na bazana. Bon, mais ya aza wana ba ukangaka yete bozo botiki ya vendre. Voilà pour vous dire que c'est le Rwandais tout bato bazo contrôler mboka na biso. Donc toza koloba boye batata mama ndeko biso ba congolais batu toza libanda. Biso ba congolais batu toza libanda. Na ba congolais baza na kati ya Congo. Esengeli to telemela ba Rwandais tuchi. To telemela ba Rwandais tuchi. Parce que soki to telemeli bango te. Donc Satan ba kozwa ba poste nyonso ba bengani biso ba sisu ko boma bato ba lobaka ba sisu ko boma congolais bazana armée bazana bisika minene soki ba boto ba position nyonso sili to komi bangamba ya ba Rwandais tuti ndenge koma na Uganda. Or ke mboka na biso ezali mboka etonda nkita ba richesse ba benga kango ba lobi ezali scandale géologique pour ba minere tozana. Mais bisote tala Hippolyte Kanambe oaza Rwandais tuchi oya akotaka na boka ya Congo na ba bote ya ba jardinier lokola ba petit oyo baza kosala na terre na ye wana lelo Kanambe akoma mokonzi avandi akoma multimilliardaire aboma ba congolais bazo kanga yete aboma ba congolais mususu ye moko aboma na maboko na ye ba congolais bazo kanga yete. Bon, soki pour t'exposer yete, soki to kangi yete, lobby, tango bango bako boma Félix, bazongi, bazu pouvoir, Congolais nini a kotele mela lisusu, a kotele ma pouvoir kanga Hippolyte Kanambe. Donc, eza mindele te, ezali, batuchi nde bavande libiso batata bamama ndeko. Mindele, batuchi na bisa bango bakotsa mindele na ubwenge. Bakotsa mindele na ubwenge, na pesa bino ba preuve bele. Ndenge nini bakosa mindele. Ndenge nini balamba mindele, ndenge nini ba manipula mindele, ndenge nini basala dissimulation ke mindele ba yebate nini bango batuti baza kosala. Ils se font passer comme des Congolais. Lokola Hippolyte Kanambe wana. Donc batata mama ndeko ezali likambo yali sekite. Félix mutapesa ke pouvoir Hippolyte Kanambe ndenge bomoni wana. Donc, esengeli biso ba Congolais to exposer liboso batuchi, parce que bango nde baza ko contrôler mboka ya Congo. To exposer liboso bango. Biso na Amérique, bino bandeko boza na Poto, soko za na France, soko za na Belgique, soko za na Allemagne, soko za na Portugal, soko za na Espagne, soko za na Angleterre. Soki yo oza Congolais oza ko bundela mboka ya Congo. Il faut tous s'organiser. Tous à la campagne auprès ya ba gouvernement ya mboka oyo tozali. Pona koyebisa bango ke les Tutsi ne sont pas des Congolais. Que ba Tutsi baza ba Congolais te. Ba Tutsi bazali ba envahisseur. Bazwi mboka baza ko contrôler. So ezana Tutsi azana mboka wana aza ko se faire passer comme Congolais. Bo exposer bango na immigration ya ba mboka bozali. Bo exposer bango na immigration maboko zali ke bato baza ba Congolais te baza ba Rwandais tuchi. Ezali etumba to songeli ko bundande yango wana. Na sala ki mo émission awa na lakisa bino leki na biso voilà Eliezer Tambwe mbala moko asali parti politique abandaki campagne ya abandaki obenga dérwandalisation que ba Congolais il faut ba dérwandaliser Congo. Mais après batuchi bagangeli e ba kebisi ba soki okebite soki yo continuer kaka ba yo kozala invité akataki campagne wana pona nini parce que les Tutsi contrôlent le Congo so bosali dérwandalisation c'est-à-dire ndenge tolobaka eza guerre ya identité c'est-à-dire to benga na batuchi ndenge pe ndeko na biso Honoré Ngwanda lobaka
donc bakebisi ye kolanda kosala yango lisusu te mais nasalaki moi nazwaki mwa parti ya video moko oyo ye asalaki na kobetela bino yango lisusu awa bolanda yango mpona boyeba ke etumbala ya biso ezali liboso batuchi soki lelo batuchi basili na Congo batata bamama bandeko Félix akozala so président te bakongolais ya solo bakopona mutu aza capable mpona kodirige Congo bozo komona donc yango wana nazoyebisa bino ke etumba na biso liboso ezali kobengana batuchi contre batuchi ndenge lezala bengaki yango dérwandalisation Honoré Nganda lobaka identifiez-vous biso tolobaka ke tosaka la guerre ya identité contre les Rwandais Tutsi virus ba Rwandais Tutsi tolanda mokeli susu mwa eloko ya Eliezer Tambo soki tolobela ane ya mbutumbutu nazomona te totalisa bino opération kanga muniki tata oyibi eloko nanga zongisa yango toleka na identification toyebani biso tu toleguti place moko mpona mvula oyo eza ane ya dérwandarisation de la RDC. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui et si on veut le repousser, on devient génocide. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Bakor Basigna. Des ministres de la Défense congolais et rwandais, ils signent un accord. Ils ont hypothéqué notre souveraineté. Les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières. Système ezabatu batiango en place. Batu bakolongolango pe zabatu. Système wana oye kota uta AFDL système wana na ko déboulonner yango. Ba Rwandais ba complice na bango bao bamemaka na bango mpula oyo il faut te délivrer mboka na biso. Nous disons qu'ils peuvent se rentrer chez eux. Ezala babatama na politique, ezala babatama na armée. Deux espions rwandais agissant sous la couverture d'une ONG. Ezala babatama na business et ton na ba ONG. C'est une association qui est basée aux États-Unis, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Nous allons dérwandaliser notre pays. Je dénonce cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda. Et la communauté internationale est là. Pourquoi tolobaka na bino tozaba capable. Opération dérwandarisation de la RDC. Bokoyoka. Bon, donc batala mandeko moi audio eza moi kaka na moi eloko na po na kata kyango to kata kyango kata donc mezali aza kolobela identité ya mboka na biso dérwandalisation c'est-à-dire ko benga na ba Rwandais Tutsi parce que bango nde basimbi mboka mais bakoyi ko benga na bango te batata ba mama bandeko soki biso to identifier bango te. Il faut to identifier bango nanu poto bengana bango. To identifier bango nanu avant to bengana bango. Yango wana batata mama mandeko ndenge na yebisi bino ezali etumba toza kobunda. Donc esengeli biso nyonso to telema biso ba congolais to telema. Esika nyonso zali batata mama mandeko. C'est pas nécessaire aux la leader, c'est pas nécessaire aux la nakati groupe. Ce n'est pas nécessaire au yeba aux alanam influence. Et si ko zali, ok, musala na bureau boza ko sala na compagnie boza sala. Omoni boye, omoni mutu, omoni très bien kaza Rwandais Tutsi. Abio ngana za congolais. Signaler bankolo a compagnie ke mutu ngana za congolais te, aza Rwandais Tutsi a kosi kokosa. Ou bien bengi immigration bo signaler bango. Il faut tout ça la ndengwa, il faut tout bunda. Bato baza na Congo. Balingi balobi balingi ba koma ba politicien balingi ba koma mikonzi eloko ali boso faut ko dénoncer ba Rwandais Tutsi baza na Congo eloko ali boso esengeli to sala nde yangwana
kobengana ba Rwandais tuchi o baza na Congo. Bokangi Kanambe, bokangi Sama Lukonde, bokangi Gisaro, bokangi Ruberwa, bokangi Nyarugabo, bokangi Nyakeru, mwasi ya Félix, bokangi biro na ye nyonso oyo eza na présidence kuna, biro ya Nyakeru nyonso, ce sont des tuchi batondi kuna. Bosoki bokangi bango, nde sikoyo tokokene na este, tokoko bengana ba oyo bavandi na este. Bazonga na Rwanda. Bazonga na Rwanda. O bazana armée bokangi bango. Natanga ke bakangi soki wangachuchu soki nane mutuana. Bon, bakangaki yo bakondane ya mort. Bon, azana boloke pa wapi. Bon, biloko na ye bambongo na ye biloko tu wana oyo azaka osala babotole yango bati yango wapi. Bala Kisabino et pas baté yango. Voilà ce qu'il faut faire, mwanga chuchu. Donc il faut ba Rwandais tuchi nyonso wana bo kanga bango, bo sambisa bango, bo benga na bango, neto ko récupérer Congo. Le biso pe libanda to bunda ko pona ko exposer ba Rwandais tuchi. O ba kota partout comme des Congolais. Je crois Botswana ou bien Namibie, ba benga na batuchi nyonso na hotel na wotukana tela bino yango. Mbalekoya na moye biso tokosala. Donc batata wa mandeko voilà etuma na biso nde yango wana. Donc tokosenga na bino biso nyonso to continuer kobunda, to continuer kobundela mboka, to continuer ko partager ba émission yo. Bandeko na biso basalaka ba émission ezala na poto ezala partout na Congo. Botindela bango émission na biso bo partager na bango. Oui, ça bango eloko ni biso toza ko proposer parce que ça ne sert à rien ya kolobela ka politique en mboka aussi longtemps que politique en mboka za maboko na biso te eza maboko ba Rwanda. Donc c'est to continuer kolobela ka le o bundela mboka te soki mboka zo bundela mboka contre ba Rwanda tout te. Félix a na pouvoir te. Félix Batribi azo sala wana ezali ba Rwandais tuchi baza ko planifier yango batu baza ko programmer yango baza ko sala yango po ba Congolais boza la distrait ubwenge bako sabdona ubwenge bolo belaka politique ya baluba pendant que bango batuchi bazimbo. Notre ennemi ce n'est pas Félix, notre ennemi ce sont les Rwandais tuchi qui contrôlent le Congo. Donc singani nde soki ndenge na loba soki lelo Kanambe azate ba Tuchi bazate na Congo. Félix a causé la présidente. A causé la présidente. Il faut tout comprendre le coin. Bon, la tata mandeko na kansi na osuki sawana na kozonge la lisusu na tela binomo a vidéo ya nzembo wana déterminé. C'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Déterminé, on est déterminé. Déterminé à chasser les frappeurs. C'est terminé, le peuple est déterminé. Qu'il veuille ou pas, qu'il pleuve ou pas, leur fête, elle doit terminer. Déterminé, on est déterminé. Déterminé à dégager les jouisseurs. C'est terminé, le peuple est déterminé. L'échec est grave, un bilan nul, leur fête est terminée. Mukono comme Kono, l'union fait la force. On veut du pragmatisme, on ne veut pas de la farce. Il a déjà sacrifié le Congo. Il veut encore un autre mandat, il est ni Bongo. Kivu, Goma, Buna, Ghana, Beni, tous en danger. On a marre de ses promesses, le peuple a dit qu'il doit dégager. Ceux qui bossent là qui bien, bah, Evra Bilembo Koloba na place. Nabino, mais pourquoi Bokomi agité na souka? Pourquoi Bokomi Bilobela? Pouvoir eza Baluba, biso to komi Baumbo Nabino. Bokanisi ke Baluba nyonso bazo soutenir médiocrité Nabino. Non, 18 000 voyages pour nous ramener Jean-Claude Van Damme. Obsédés par les postérieurs, ils ont ramené Edoxy. Un parcours scolaire douteux, un faux cursus académique au pouvoir, ils ont goûté. Ils sont devenus machiavéliques depuis qu'ils ont débuté. Aucun projet agronomique, des va-et-vient dans l'espace, que des voyages astronomiques. L'armée, la justice, les églises tribalisées, la presse, la police, elles sont instrumentalisées. Les trésors publics et caisses de l'État
alcoolisé, déterminé, on est déterminé, déterminé à chasser les frappeurs. C'est terminé, le peuple est déterminé, qu'il veuille ou pas, qu'il pleuve ou pas, leur fête elle doit terminer. Fini. Déterminé, on est déterminé, déterminé à dégager les jouisseurs. C'est terminé, le peuple est déterminé, l'échec est grave, un bilan nul, leur fête est terminée. Ils ont pris en otage les lois là-bas entiers. Dim, per diem, dot, cadeau, famille, tu sais. Pour conserver son fauteuil, elle est prête à tout, elle. Parquet, justice contrôlée par Christian, tu sais. Tunaweza kubishisa muwayom ukisema bana kutumia badogo kila siku makelele na marenyo ni kusema tushe bakubwa na badogo soki bosakani tokotika la mopigiliki tokobunda tokobeta mbunda mtikitiki mumbunda jekamene machipisha katubankenya. Nos frères tués à Goma par ces soldats, génocide en pleine journée, la terre de l'Est est soldée. 43 jeunes de l'UNAFEC abattus en pleine journée. Ils ont acheté les silences du parti moyennant quelques postes à bout, pourtant ils avaient tiré sur mes frères valeureux. On ne va jamais l'oublier, on ne va jamais se taire. Tukunaishi maisha mundeni pakuria paka tukongole, tutachakula shiule tunapenda wa kupanguza machozi ya bakongole. Mukifa bokala mouche tout est bien la bicha, tunekala kimya munafya kwa buse. Banami paki chimeleo munanzo bicha, on n'a plus encore ce talent de s'amuser. Déterminé, on est déterminé, déterminé à chasser les frappeurs. C'est terminé, le peuple est déterminé, qu'il veuille ou pas, qu'il pleuve ou pas, leur fête elle doit terminer. Fini. Déterminé, on est déterminé, déterminé à supprimer la royauté. C'est terminé, le peuple est déterminé, on veut un chef de l'État, pas un roi ni un chef de tribu. Pouvoir na biso baluba yo muswahili kanga munoko na yo soza muluba ite kanga munoko na yo ya pouvoir na biso baluba pouvoir na bino baluba yo muswahili ko vote Chilombo te yo mukongo ko vote Chilombo te yo muta Equateur ko vote Chilombo te yo muta Katanga ko vote Chilombo te ba o mesana nango pouvoir na bango ba ko se vote bango moko balobi campagne bandi quoi campagne bandi. Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Mouto Azonyo Kolangai n'a pas saïdi sous 5 ans à continuer Onyo Kolangai, sincèrement. Non. Alou ta continua, infrappa. Voilà. Bon, Bolandi déterminé, batata vraiment bandeko. Tokosukisa wana matondo mingi, ndeko Elok, ndeko Norbert, ndeko Yambuta, pe beno bandeko mosusu nyonso bokoti. To partager yango, po ete bandeko mosusu pe bayoka, bayeba oyo aza na mutuna okomeli biso, ou bien na YouTube, ou bien na WhatsApp, ou bien koko benga biso, soki mbala liboso, okomeli biso na WhatsApp, après toko komela yo toko contacter yo soko za muto za déjà na WhatsApp na biso oko koma mutuna soki ko benga obengi otiki message ko lingi na benga yo na benga yo na ko benga yo po to solola na kaniso to sukisi wana to pesi bino nyonso matondo o bolandi biso etumba ya mboka na biso batata wa mandeko to sangana to bunda na bomoko to bunda na bomoko to telemela ba Rwandais tuchi parce que bangonde basimbi mboka na biso donc to bunda contre bango to exposer bango nzambe oyo asalaka mokili ya Kongo apesaka biso mokili ya Kongo nzambe ya Simon Kimbangu nzambe ya bakoko na biso nzambe oyo apesa biso mabele wana soki toza na verite nzambe wana akobatela biso nzambe wana akolibere mboka na biso mais esengeli biso tosala quelque chose biso esengeli tosala quelque chose dans la vérité nde mboka na biso nzambe na biso na kombo Yesu Masia ekosikwama donc kozala libéré tolobi
ingeta ingeta ingeta. Voilà, tout ce qui est wana. Bokoma bosala ba commentaire botuna mituna nde tokomi mbala ya sima. Matondo mingi bandeko bo partager message vidéo ekene le monde mobimba po bandeko bayeba oyo toza kolobela ba sangana pena biso pona kobundela mboka. Voilà, to sukisi wana ingeta.